ebele ba yebite utamokile kelama esali mami bu hebele olelo yebanite esali bambula hebele oyo motomo kwa yebite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bolamusi baindo na pongi matondo mingi na bino na tango pengonga yibomisili boko pesa biso nanzela emission na bino mokolo malole sika wapi to koyaka bongo koyekola manaka na biso na kati ya calendrier africain tondi bino penza botondi pe to pesi bino ba mbote ya mingi na bisika nyonso ye bozwami solo tango ni soboko mona kande komo peli bosa bitando na bino bosimbaka babuku na bikomeli na tina ya kokoma bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain to simba pe to yeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso ya zomi na sambo kati na sanza na biso ya zomi na mibale na ebandeli ya bopemi na biso ya mitano mobu monkama na tuku misato na minei na kati ya eleko ya minei ezali bongo eleko ya kisiu konela bongo manaka na biso baindo tukubalisaka yango na manaka ya bapaya mokolo malolo kasi na manaka bapaya tozali bongo samedi le 12 août 2023 konela bongo manaka ya bapaya kasi tokolo bakatango nyonso ete bokomonaka biso libosa bitando na bino na kozwaka babuku na bikomeli zali pona kozwa penza lisusu bandimbola ya malonga oyo kosunga bino poko bokoyeba molai bo manaka na biso na kati ya calendrier africain lolenge kani yango kozalelaka tosimba pe toyeba ete na kati ya calendrier africain tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo ezalaka bongo mokolo mwa konso lokola lelo tozali mokolo ya mibale mokolo mwa nkenge mokolo ya misato mokolo mwa nsona pe mokolo ya minei mokolo mwa nkando mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mubu mobimba bope misambo na kati ya sanza oyo ezali bongo semaine bope misambo na kati ya sanza bope mituku libwa na moko na kati ya mobu mobimba basanza zomi na misato pe bongo bileko mitano wana bolai bomonaka na biso na kati ya calendrier africain soki mituna soki bankokoso mikozala bozanga tena kobenga biso na ba numero enezele bongo affiché na site ando pona kozwa penza bandimbola ya malonga oyo kosunga bino buka koyeba lisusu na bozindo manaka na biso na kati ya calendrier africain lolenge kani tokotangelaka yango pe lolenge kani yango kozalelaka totondi bino penza botondi balandi banso ya Vom Television solo tosukaka biso na bino wana te sena kolimbolela bino manaka na biso na kati ya calendrier africain kasi tokoyaka lisusu okati ya mabota na bino penza na ntina ya kosepela pe kotombola bino ba mbotama elamu na bisika nyonso ye bozwami bino bayebosela kobotama bongo mokolo mwa lelo totombeli bongo bino bambotama elamu bambotukulu ya mbote mapamboli ya mfumu kimbangu balongo bakoko ekoka koyingela penza likolo bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosila koyena yango na mokili na bino pe lisusu bayekosepela totombela bino bambotama elamu na Vom Television tolobaka yango etando ya bonsomi ya bona pe ya bolamusi baindo na pongi Vom Television ekuke na yango ezali bongo ya kofungwama mpona bino banso bokobenga biso kaka na ba numero ene ezali bongo affiché na site ando Vom Television pona koyeba lolenge kani bokokomisela biso manaka na misa ya mosala avant 48 heures manaka na bino ekomela biso na misa ya mosala tolengela yango pe tosepela lisusu elongo na babotami ya mokolo na mokolo tokosukela kaka wana te na koyambaka bongo bambotama elamu kasi tokoyamba lisusu bamanaka nyonso oyo esepelisi bino kolobela pe koleka na etando ya bonsomi ya baindo bosepelaki libala na bino bosepelaki bambotama na bino bosepelaki masolo bosepelaki etando bonsomi ya baindo ezali bongo ekuke ya kofungama mpona koyamba bongo bamanaka na bino banso kaka na kobengaka biso na banimero ene ezali bongo na fichier 7 ando ya Vom Television mpona kozwa mpenza lisusu bongo bandimbola ya malamu bomomesano yambo biso na bino tokoka bongo kokabwana tokozongaka lisusu kuna na eteni ya régie kotala nini iye balengeli biso lokola video du jour esika wapi tokozwaka moko ya liteya oyo kosungaka biso tokoka pena lisusu kozwa bososoli ya malonga na mai oyo tokolandaka mokolo na mokolo tolanda penza elema iye na bokebi nso biso na bino tokutani bongo na nsima na yango tolanda. C'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC,
qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc, il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine à Areva, moi français. J'exporte une usine. J'exporte du travail. J'exporte des chars. J'exporte des fusils. J'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards, ils reviennent. Bon. Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent, grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Matono mingi bandeko balandi ya vom télévision etando ya bonsomi ya boni ape ya bolamusi baindo na pongi. Loposo pembe mondele na maele na ye ya mabe epai na biso baindo. Bakotikalaka kolinga bolamu ya baindo te ata mokolo moko. Lelo yetoli komona pasi na kati ya mabele na biso. Mikakatono mizinga meli na kati ya mabele na biso pe ya bomoi na biso nzoka nde loposo pembe bango bakovandaka pona kobongisa mafongo lolenge kani bakolo ko maintenir moto moindo kaka na kati ya pauvreté kaka na kati ya pasi etozali na yango baindo bolamuka bakonzi ya mboka Congo bakonzi ya Felika tolamuka tozwa conscience na kolandaka bongo maya lolenge iye conférence mobimbe ko salema pour ko maintenir baindo na kati ya bobola na kati ya pauvreté kasi lelo yebiso to ba passer na biso to attribuer yango bisika o to attribuer yango botale sika ba complot ko utaka pour na pasi na biso baindo tokolo bakatango nyonso ete tonda bonsomi ya bona pe ya bola musiba indo na pongi maimans to ko tshela kabine za kana tina ko pesa bino mateya uko kumbela bino penza boyebi na kati ya bomoi na bino soki tolandi tuli wakobimisaka liteya na kati ya mai oto sili kolanda epesa biso penza bosusuli ya malonga kati na bomoi na biso po ete tanda bonsomi ya baindo e na tina ko éveiller conscience ya moto moindo wa bungisa yango mwantango na nzela ne songe nzina fumukusu kya muzana pana na ngole sika bakolo bakaite nyonso loposo meme bakosalaka mokote ya bolamu pona biso pasi itali koyoka kozi mondele toboya kango kasi na kolanda kabongo maya lolenge iye kuzoba méthode ba tactique lolenge nini bako exploiter baindo na bomengo na biso pote biso tikala kaka babola na kati ya mabele na biso ndesika wapi lokumu pe nkembe kozonge pane songe nzila pote soki to zuma loba na bango to tiango na centre bomoi na biso esika lobiko na biso e ko kumbamela matondo ya mingi lisusu na équipe technique mobimba forme télévision na monsala bayali ko sala poto komela bino penza na bonzenga nyonso liboso ya ba etando na bino bino ba bozaki biso na sima ya ngonga
tosimba pe toyeba ete mokolo malelo katina manaka na biso de bongo mokolo mokonzo ya zomi na sambo na ebandeli ya bopemi ya mitano sanza zomi ya mibale mibu monkama na tukumi sato na minei kolanda bongo manaka na biso baindo pona biso na bino tokutani su mokolo malobi bomo mesano na nzela émission mokolo mwalelo kimia infumu kimbango ekoka moko yingiro kati ya mabota na bino botikala mala manaka ya baindo kalamuye Afrika manaka ya baindo tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele uyu moto mokwa yebite